DSV Diana sur le foot de Bombertal oyo ya biso champion Koloto Zambwana Joachim mama ani yoka wengine wanichukia bure wengine waninunia bure maneno wanirushia bure 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 mimi sijali lolote nasema sijogopi Antrofa tupepe Radio Télévision Solo nafanya yoka nafanya pusu ya biso toujours Nicolodi nafanya pusu nafanya mapusu Soba Dole Koloto Zambwana Joachim mama ani Tumaini Ulaya ya biso ya Koyoti mama Clarisse Akwala acoustique HF yoka Dole Charlie Kashila Odom Pambo Soba Jus d'orange Mère Solange Donnez-moi au moins 2 points 3 points tozaka likolodi tokotiela te yoko naosekaki koloto ya baleki Zambwana Joachim Radio Télévision Solo votre émission préférée moi 2 points, moi 3 points de ah ouais Jus d'orange Solange Koloto Zambwana na bolingo na merani ya sosa ya maiza bora ye Bolimbisi, on va montrer dans la papa. Mais radio du soleil est branché. Mais oui, il y a un peu de la fin de la caha, on a qu'à t'en nga. Ma souhait qui toko. Mais quand on dit ma maman, on dit merangai. Radio du soleil, ça n'a top. Mon côté. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams. Merci papa Nabiso Mayamba kuna na Régie na loyembo ya kitoko. Merci na bande konyon subolingaka kolanda oyabino mama Clarisse Akwala sur la 3W Radio Télévision Lisolo tikatoleka na lombango esika oyo toko pesa micro epa ya mama Nabiso Clarisse Akwala ye aiba kotumba oyaye masolo ya mpoko malelo eboto mama Clarisse. Merci papa DSV. Merci na balandi nyonso ya radio Lisolo. Ngai komona nga Clarisse Akwala nazali wana SN. Na émission à connaître toi-même, il y a chaque dimanche 18h jusqu'à 20h. Le 12 juin,
na continuer toujours na thème ya connaître toi-même. Na thème o ya connaître toi-même, na sebeli na bandeko o batuna kingai ko mama Akwala yo lingi na kati émission na yo ezala olingi ba débattre na lobi tie émission ya connaître toi-même ezali émission ya bolingo o yo moko ko développer bolingo na yo. Maintenant, tant que vous développez de l'ingénierie, vous avez l'expérience na yo moko, expérience ni ko lubake, vous tester ba makambo yo ligi ko tester. Donc, tant que vous tester makambo wana vous avez l'expérience wana, ondimi makambo yo moni, wana nde obandi ko sala partage na bande ko mususu. Tina émission yango wana. Ezali émission que tant que vous avez l'expérience na yo, oye ko yebisa siko na baninga ke ngana sali expérience oyo okomi ko partager mais ndenge nini expérience ya moto mususu atela ngo tembe akoko tela ngo tembe te ekoma sujet ya débattre angwana partage ezali nini ezali ko pesa et puis ko kamata pe tango yo ko pesa baninga mususu bako kamata baninga mususu bako pesa yo ko kamata ni wana évolution ya moto parce que évolution ezali nini évolution ezali moto oyo azali na capacité ya koyoka kama makambo ya sika oyo azali na capacité wana ezali moto nyonso te azali na capacité ya koyoka makambo ya sika ezali na bato mingi azali na kati ya routine na ye ezali nini na tongo ake mosala asali baasha alambi ale alali alingi na ye routine wana donc ye libumu na ye moto eko dirige ye alingi na ye kaka kolia kolala esili ezali na bandeko mosusu akolinga. Par exemple, à part kaka kolia kolala kokena mosala, alingi pe kosala sport. Donc, ako ajouter ce qu'on a kati l'activité na ye sport, akendaka na ye sport. Maintenant, ezali da bandeko mususu na à part kolia kolala kokena mosala, ako ajouter nini ba recherche. Abandi kosala ba recherche na ye pour na comprendre mokili. Maintenant, tango moto wana kosala ba recherche na ye pour na comprendre mokili. Et tango a expérimenter makambo. Akosala ni puis va ça la repona mokili on a yemoko d'abord et puis après na mokili abani ko pesa na mokili mais tango ya ko pesa ngona mokili est-ce que zali pona mokili a forcer mokili kamata non ezali kaka parce que to comme na R ya verso elingi ko le partage R ya verso elingi ko le bolingo R ya verso elingi ko le bake ko développer conscience ya sika botindo ya ko sala ya sika kozala na maîtrise ya yomoko komi yeba yomoko wana nde R ya verso. Maintenant soki yo lobi que mama Akwala nga na nina sala débat na yo na ye o sali émission na ye ko sala débat mais na kati émission ya partage ya bolingo ezali na débatter et connais-toi toi-même ezali te que linga ko changer moto mususu ezali bongo te ezali thème ya sujet oyo te linga ko changer moto mususu wana thème mususu mais luka komi yeba yo moko ezali que yeba eloko ba poser question par exemple yo lingaka komelaka café na sucre ou bien sans sucre tango yo oyebi que ngana lingi sucre te soki batuni couleur préférée na yo ya bilamba na yo ezalaka nini olobi jaune opesi couleur oyo wana nde omiye olingaka koliaka ozali na tango okotambola na balabala omoni mwasi na mobali bakobunda yo okosala nini attitude na yo ekozala nini par rapport ya situation wana est-ce que ozali moto oyo ozali na capacité ya kointervenir na kati ya makambo wana yo moko miyebi soki yo okokenda kobenga la police ou bien yo okosepare bango eloko nini yo okosala est-ce que yo ozali na capacité ya kolinga koyeba makambo ya sika ou bien yo ozali moto oyo yo olingi na yo kogarde kaka habitude na yo ya kala ya routine na yo olingi ovanda na yo kana kati ya routine ozali moto oyo olobaka te
ba makambo wana yebi yango na lingi na ngaka kokota na kati makambo te ozana ba bomo na yo ozana ba bomo comme nani sur passer ba bomo wana te donc okomi kosala pas en dehors ya rayon na yo te olingi otikala kaka na kati ya rayon na yo. Est-ce que ozali moto oyo ozali prêt mpona kocréer eloko mosusu mpona kotala epai ya baninga mosusu ndenge nini bango bakosala e mpona koyokela epai ya baninga mosusu? Est-ce que ozali na capacité wana? Okomona ke ozali na bato mosusu azali na capacité ya kokenda en dehors ya rayon na ye te. Donc azali na timidité moko boye oyo alata parce que okoki kobuta epai ya éducation ya famille na ye mingi bakoloba na ye koyo ozali zoba okoki kosala eloko moko te biloko ya ndenge wana esalaka ke moto amikotisi na kati na ye moko akoki suka avance te efrene de moto. Donc ntango okomi kocultive yango oyo yo okoki kosala pas en dehors ya rayon na yo oke na rayon ya moto mosusu mpona koloba ke ngai nalingi nayoka yo nalingi nayokela eloko oyo ozali nango oyo okoki kopesa ngai mpona ngai na évolue. Maintenant osalaka nini? Obanda koyoka sikoyo moto wana oyo azoloba na yo ozali na capacité ya écoute parce que écoute mpe ezali capacité mobimba oyo ifo moto adéveloppe. Est-ce que yo ozali moto oyo okoki koyoka moto ndenge moto azoloba ou bien ozali moto oyo okoyoka makambo na yo moko na kati ya motu na yo parce que mental ya moto olobaka esalaka makelele. Maintenant yo koyoka nde mental na yo olio koyoka moto azali en face na yo oyo akoyobisamaka. Est-ce que yo ozali moto oyo olingi nde koloba ma olingi koyoka te? Parce que koloba nde moto ebombaka bana koloba sans koyoka. Or ebandela sagesse ebandaka na koyoka. Tango ozali koyoka moto oyo ndenge nini yazali koloba ezali mpe yo koyoka makambo na yo moko ezala kati ya moto wana obalola yango sikoyo na ndenge na yo wana ezali manipulation. Est-ce que ozali manipulateur omanipule ke basi mpona kaka avantage na yo? Est-ce que omiyebi kozali manipulateur omanipule ke basi na avantage na yo? Donc soki omiyebi ke ozali manipulateur maintenant sikoyo bakopesa yo baoutil mpona baoutil ezali nini? Ezali lokola naloba lokola Skype ezali outil oyo bato bakoutilize mpona kose communiquer. Donc ezali mpona baoutil oyo bakoki kopesa na moto mpona moto achange ezaleli na ye ezali na baoutil. Donc mpona nini ifonga nasala mosala ya connaître toi-même? Mpona nini ifonga na miyeba? Ezali expérience oyo yo kokota nango oyo ngai naloba na ngai na kokota na kati ya expérience wana mpona na se découvrir parce que nga moko na miyebi te nazalaka nani. Ezali découverte oyo kosala na ya yo moko vrai bomoto na yo moko parce que à part lolendo oyo moto azalaka nango moto azalaka na lolendo. Bon ntango yo bandi kolanda kaka vibration na yo ya lolendo ekomema yo na nzela mosusu parce que na kati ya moto ezalaka na lolendo moko boye oyo ntango yo koyebisa ye okoloba na ye ya kosala nani na kati ya cerveau na ye bandi kosala te moto wana aza nani na kati ya cerveau ya moto okomi kosala te aloba te moto wana azali nani. Bon avant na koyoka moto ifo nani yo moto mosusu ayeba ye azali nani. Bon soki bazongisi question ko moto wana azali gabonais alonga kuna ba gabonais pam mais ba gabonais pam est-ce que yo so yo kinani makambo ya zoloba ou bien pona yo moto azali kaka moto oyo azali moto kolo na yo. Donc soki azali ka moto kolo na yo nde wana yo ti attention. Mais soki moto wana azali gabonais ou bien azali ivoirien olobi waka ou bien ezali ndenge nini. Donc yo moko omikotisi na kati ya vibration oyo ya mabe yo moko omikotisi. Donc racisme ezali vibration oyo yo moko omikotisi mpona kotia ba blocage parce que ata moto wana koganga ata moto wana koloba
yoko yoka lisusu te parce que yo sorti déjà blocage na kati ya mutu na yoko na kati ya cerveau na yoko non azali na ye moto ekolo na nga te. Donc tango okomi na capacité ya ko surpasser ba jugement wana oyo ko juger moto sans ko yeba ye ezali porte mobimba oyo ya yo moko ko fonga parce que wana okomi na capacité ya ko traverser ya ko surpasser ya ko traverser ya ko transcender rayon oyo vandaka. Donc okomi ko développer ba capacité ya koyoka moto oyo awuti na kati ya famille na yo te, ya koyoka moto oyo awuti na ekolo na yo te, na koyoka moto oyo aye na accent mosusu. Ezali capacité mobimba il faut ko développer wana kobanda koyoka eloko nini ya limite peut-être ko transmettre. Parce que planète Terre na kati ya planète Terre bato bazali na kati ya planète Terre bazali na culture na bango na tradition na bango na ba religion na bango. Maintenant biloko wana esala ba blocage na kati ya bato. Ngai nazali moto oyo nazali chrétien, ngai nazali moto nazali musulman, ngai nazali politicien. Wana etie bato na kati ya eloko o babengi donc voilé yo parce que yo komi na kati ya rayon moko boye okomi limité, okomi conditionné na kati eloko wana. Ezali condition. Religion ezali conditionné. Maintenant, tant que vous surpassez religion na yo, et l'inko le bate que yo bossani religion na yo, non, vous surpassez, ou atteindre niveau mususu. Donc, vous allez sous un niveau kaka ya demander te, parce que ba niveau est allé belé, au comme la kata niveau au babengi, cherchez vous trouverez. Vous so sengi pemi, vous so sambeli pemi, les okokate, est-ce que vous semble éternellement? Donc, à ce qu'on a la dimension à chercher. Maintenant, la carte à la dimension à chercher, ni kuna sikoyo, okokenda kokuta na nini, na les choses cachées, oh, baloba la carte à la Bible, je te montrerai les choses cachées. Les choses cachées, okobanda koyeba les choses cachées, kaka soko koti na carte à recherche, na carte à connaître toi-même. Quand on y yebi, que nazali na ba qualité oyo, nazali na ba force oyo, et que nazali pe na ba faiblesse oyo. Bon, tango yo koti siko na kati ya développement personnel o ba bengi que ozali na capacité ya ko mona ba faiblesse na yo en face. Parce que wana pe ezali sous capacité à ko développer, faculté à ko développer oyo, okoki ko mona ba faiblesse na yo moko en face na yo. Et puis, comme vous transformer la faiblesse, il y a un mot. Donc, mais tu as la capacité à comprendre la faiblesse et à transformer en go. Au lieu de la faiblesse, et comme il se fait force. Donc, ceux qui gagnent la faiblesse, ceux qui n'ont pas libanda, na komona kabasi, balati ba mini jupe, biloko wana esala ka ngai na kokokate. Kokokate, okosala nini? Oko éviter nani milieu ya ndenge wana oyo basi balata ba mini jupe. Oko éviter nani milieu wana. Maintenant, okomi tuna siko pa na yo moko, mais eloko nini yango esalaka ke ngai soki na moni mini jupe ekomi ko exciter ngai par exemple. Eloko yango nini? Obani oluka siko pa na yo moko. Eloko yango ezali nini? Tango yango na kombo. Maintenant, tango yo ko reconnaître eloko yango, ni kote wana sikoyo, yo ko tia action na yo nyonso na eloko oyo omoni ko esalaka yo pasi wana oyo yo kokaka ko maîtriser kete. Il faut tango yango na kombo. Parce que tango yo ko tango yango na kombo, ezali ke yo miyebi que tango na mona eloko oyo, eloko yango sikoyo moto esalaka na bo. Eloko wana. Maintenant sikoyo eloko wana sikoyo tango yo ko fixe yango, yo ko okoma sikoyo na maîtrise ya kosala nini, ya ko balusala yango yala na malamu, yala lisusu na modèle oyo mona kango te, mais o transformer yango, ozali na capacité wana. Maintenant, tango okosala expérience te, okoki ko comprendre makambo nga na zolo boyo te. Tango yo kanisi que
mpona koyeba makambo oyo okoyoka kaka non soki oyoka kaka okotika kocomprendre makambo nazoloba te ezali kaka soki obandi koexpérimente ntango yo ozwi bik na feuille okomi me ngai nalingaka koliaka nini okomi ngai nalingaka komelaka kafe ndenge nini okomi ngai nalingaka kolata couleur nini okomi epuis mpona nini nalingaka kolataka couleur wana parce que okomi luka yo moko mpona otala na kati ya profondeur na yo mais mpona nini ngai nalingaka couleur oyo et à chaque fois yo koseposer baquestion yo komona ke okozwa temps mpona yo moko et puis obandi komona ke baréponse ebandi mpe koyaka oyebi lobi ntango nasalaka émission ya koko bayinde lobi nalobi bon nakenda nani kotala baévangile ya Thomas nabandi kotala na évangile ya Thomas nakei komona sikoyo na kati ya évangile ya Thomas kote Jésus na évangile ya Thomas na Légion 3 kaka na début ya évangile ya Thomas nakei komona sikoyo nini nakei kodécouvrir Jésus akoloba na Thomas bo alobi soki yo miyebi yo moko nde wana sikoyo mokili ekoyeba yo okoyebana ngabi omoni wana sikoyo na kati ya évangile ya Thomas elakisi nga sikoyo nini eyi kolakisa nga ke Jésus abandaki koenseigner baapôtre na ye par rapport na ndenge ye ayebelaki baapôtre na ye ezali te ke ya kopesa bango enseignement moko oyo moto nyonso azali ndenge moko akopesa bango baenseignement ango na ke chaque moto azali na interprétation na ye ya évangile chaque apôtre azali na interprétation na ye oyo ya ndenge ya kokosova baenseignement epai ya Jésus donc na évangile ya Thomas kuna en tout cas Thomas akoprésente makambo mpe ndenge mosusu donc ekosukomplete na baévangile mosusu ntango moto akotikala kaka na kati ya 4 évangile oyo eza na kati ya bible akodécouvrir makambo ebele te mais ntango okomi komona kokenda na kati ya évangile mosusu lokola évangile ya Philippe évangile ya Thomas évangile ya Judas évangile ya Marie de Magdala okomi kodécouvrir que babandaki koswa na entre bango bazalaki na lolendo et puis bazalaki na eloko babengi jalousie na kati na bango parce que chaque moto azali na façon na ye ya koyoka et chaque moto azali na façon na ye ya kokamata makambo donc na kati ya connaître toi-même Jésus akoloba na Thomas que omiyeba yo moko po oyebana donc omiyeba d'abord yo moko po oyebana donc connais-toi toi-même Jésus même na kati ya l'évangile et puis ya koloba siko na parce que Jésus azali modèle aye na mission na ye na mokili asali mission na ye et atiki kashe wana et bato bakomi kolanda modèle wana ya Jésus kote ntango bato bayakaki mpona loba na Jésus mwasi wana asalaki ekobo Jésus alobi na bango mais moto oyo ayebi ye moko konani asali péché te abanda koboka libanga na mwasi oyo elingi koloba te yo moko mitala na kati na yo donc omiyeba est-ce que yo nani osali ekobo te mpona yo mona kaka ekobo ezali pa mwasi oyo ezali mpe connaître toi-même akotalisa bango est-ce que bino moko bomiyebi mpona bino bomona kaka badefo ya mwasi oyo bo après esalaki ni moto nyonso ase référé parce que na côté wana sikoyo esalaki on dirait atie bango lumière na côté bango bakomona te parce que ezalaka facile ya komona badefo ya moninga mosusu moto azali en face na yo mpe koyeba badefo ya yo moko epe koluka kotransforme yango alors que ce qui est mieux ezali énergie oyo kotia mpona kolinga
énergie oyo kotia oko kamata oko tia na moto mususu pa na moto mususu a changer kamata énergie wana miti yango pa na yo moko et que énergie wana yo oluka ko biyeba et oluka ko mi changer parce que sur la planète Terre ou bien sur le ka pasteur ba olinga osani basali que baté ya bato mais depuis bon ba na côté donc il change bato ba change non konani parce que yo ko ngai na ko sala mosala te kaka ya ko luka ko changer moto non moto ye moko il faut sala mosala wana ya ko luka ami changer ye moko ami yeba ye moko nani et ami changer ye moko et ceux qui ya ko koka ko mi changer ye moko te aluki siko moto oyo ako mona ko azali capable na ko aider ya changer bon tango ngala ko sala mosala ya ko luka que moto mususu a changer mais na ko sala ngo éternellement jamais moto wana ko changer puisque ceux qui moto wana le but à limite ko changer ta ko changer na yete donc tango pasteur a ko sala mosala que na côté mais espérance nini bato oyo ba ko yaka na kati ya église ba ko sala pona ba changer ba ko sala bango leur morote puisque pasteur azali wana ko ako prier pona biso de la kaka to pona biso mabonza ko pesa biso mabonza sili mais pasteur a prier pona biso mapambole ye pona biso pona biso na ndako ya sa ni musala wana mais yo moko mondimi eloko nini yo ko sala espérance nini yo zo sala pona makambo na yo évoluer okomona ko retourner ka rang OK na yo na église ozongi opesi na bonzo ozongi obana na ndako donc capacité ya kolinga ko changer et pas na yo moko ezali ka capacité ya kolinga ko tonga moto soki ezali pona ko tonga moto ezali pona ko condamner moto pona ko sala ba reproche pona ko finga moto ezali très facile dans la société que je vends. C'est très facile. Maintenant, quand tu as énergie, capacité ya kofinga moto, capacité ya juger moto, capacité ya moto ba reproche. Balusa ngo sikoyo, énergie ngo nyonso ya kepana yo moko le bon. Ngai na ko ngasusu ko finga moto ko tonga moto ko sala moto ba reproche. Énergie wana nyonso ezali mbongo na yo moko oyo pesa ka yo fele kuna. Kamata ba énergie wana si yango siko epana yo moko siko banda kumitala siko yo moko kata miroir banda kumiyeba siko yo moko otali na kata miroir obani ko sola na yo moko siko na kata miroir napona nini ngana zaka le coupable obani ko sola na miroir pona nini ngana zaka le coupable miroir a besoin de réponse et pona nini ngana zaka sombi parce que motani yebi ga zaka sombi et pour une chose na moni moto wana na kokolo ba mona kama passe il faut na dire soka ke na ba musko kotonga et pour une ngani nga ko dia belé na sa comme mena na zimba mina ko ko sala ba stop parce que le coach le kinda est-ce que tango na tena kana figo fina na kama ko loka ko dia est-ce que vraiment na zakana ntala te mais le coach kaka na kana le coach ya ko dia kaka ba to minga dia kana le coach nzoto na ye sengite ke yalia moko mona ka lokoso mutu ko sala ye soko tuni soka ovani pendanie oyo kinani nzoto na moko yo yango bien tuni nzoto na est-ce que bimuna awa na ko yokanda non iko yoka na ngonjala ko mais comme la sala ki déjà la chef belé ko saka il faut kana lia parce que mental na ngekumola mais soko lebi lokwana te ekopola montagne de mutu ko sa ndingwa mais soko le biloko na te kopola ale bandi olia mais soki omi sosoli bien omi yoki bien na kati na yo okomona ko oza na besoin kolia ka biloko olia ke belé wana te oyo yesa ko munene c'est ça combien de bateaux oyo bami yebi ko bazana lokoso balia kana bango kaka combien de bateaux bayebi ko bazana lokoso balia kana bango kaka bavimba donc
kamata papier na bic obanda kotia makambo nyonso oyo omona kopa na yo oyo ya kitoko na ya mabe. Kamata papier na bic obanda koyeba na kati ya famille na yo moko nzete ya famille na bino. Donc bato baza na kati ya famille na bino banani nkosala mosala okomona kokangama parce oyebi kutu na famille na yo moko te oyeba komona bango. Tango okosala baexpérience na yo petit à petit peu à peu okose découvrir yo moko. Maintenant bana komona que okomi camarade na yo moko. Camarade na yo moko elingi koloba te koyini bato. Non, parce que okoki koyina bato te parce que bato bazali wana. Camarade na yo moko ezali eloko oyo okokenda kodécouvrir na kati na yo que bazalaka ne kaka wana mela monaka ye te. Oui, azalaka wana je suis oyo Jésus alobaka je suis azali wana. Bon, tango okosala mosala ya connaître toi-même ezali tango oyo okobanda koloba te oui nalingi namiyeba nga moko. Donc tango oyo eza na volonté wana sikoyo obandi kosala mosala wana okomona au fur et à mesure oyo okokenda nzoto na yo moko ebandi kopesa yo baréponse. Osala voyage oyo okokota okoti na kati ya voyage wana yali voyage okokenda plus okokota na kati ya voyage wana plus okomona makambo plus okodécouvrir makambo et jusqu'à ce que okoma na esika ekoki okoma apres nikote wana obandi komona sikoyo mission na yo sur terre ezali nini eloko nini yo yola kosala sur planète terre oya kosala nini. Moto nyonso aza na mission na ye, moto nyonso aza na empreinte digitale na ye. Est-ce que empreinte na biso nyonso ezalaka lokola ya bamona ya bana na biso ya mibali na biso? Non, moto aza no ya ye. Donc moto na moto aza na mission na ye bakoma déjà ezali mosika na yo te ezala kaka na kati na yo bakoma mission na yo. Ntango yo lobi konga nazali prépare na découvrir mission na nga sur terre obali kosala mosala wana ata ko pasteur aye a prière ndenge nini tant que yo koloba te yo ko la porte ya koloba te ngana miyeba nga moko okotika koyeba pe mission na yo te. Donc na bandeko oyo bakolanda soki moto azali na partage ya kosala soki asasala expérience nini akota po ayebisa expérience oyo yo asasali. Tango ya koyebisa expérience oyo asasali okosala te okofungola baninga mosusu banzela mpona baninga mosusu babanda komona kasi okoki kozala na miso momonaka te okoki kozala na zolo moyokaka mokolo te. Donc ezali na bafakulté oyo eza na kati na yo oyo ekangama parce nini olingi koloba nini parce okomi na syndrome ya koloba. Donc internet pe ekoyaka koajouter basyndrome mosusu. Ntango obandi komiyeba yo moko okoki komona pe oyo nakomi na syndrome nini parce que internet ekosalaka parfois moto bapesi biloko ya kolia akangami kaka na internet ifo aliaka devant internet aliaka devant Facebook mpona nini obukaka te nani Facebook okoki kolia olesi na malembe ya mbango te mpa na Facebook okodia no miyeba yo moko okamata conscience ndenge nini yo oliaka devant Facebook oliaka devant internet mpona nini kasi ekomi kondima yo wapi soko okomi na syndrome wapi. Tala baporno oyo otalaka baporno ebele obandi kovivre basene ya bato mosusu ekomi na kati ya bapense na yo ezali yo moko te ezali basene oyo omoni tro ya porno ekomi kosala te yo ozali susu yo moko te so otali tro baporno tro. Donc baesprit mosusu ekoti na kati na yo ozali susu yo moko te. Omiyebi ke ozalaka yo moko te ozali na kati ya
mental moko boye tali ba porno belé et comme ko sala que yo quand vous allez na contact na mwasi moko boye il faut tia porno na kata mutu na voilà so là on est bien so ko tala ba porno belé ndé comme ça les fait na kata na so là on est bien so ko sala internet mingi après que ça les fait na kata na à un moment donné il faut savoir dire non. À un moment donné, il faut savoir dire stop. À un moment donné, il faut montrer que et comment ça la faire ma vie. Pour moi, mais quand on a nous la capacité à montrer et l'autre que baby ça va me côté, c'est dangereux. Donc, notre adali na ba faculté, ba capacité cachée, o lali na kati na yemoko. La capacité na yo moko elali na kati na yo moko ni bakate parce que makelele le tout trop usambela na kati makelele faut bien na kati makelele na kama yoso na kati makelele quand on mental et petit ta makelele on a siko conscience c'est juste vos places conscience na yo juste vos places et bandi yo quand siko conscience na yo na kati ndio ni mjeu de bana ndio ni marende parce que mental na biso ego na biso lolendo na biso et ça la raté mais toi que laisse na kata makelele na kata lolendo parce que tout le monde a parce que il faut na ça la plaisir na x y z donc il faut na se comporter beau pour na bango ba linganga non il faut se comporter par rapport à la vibration na yo et ko fisa yo nini et que le banayo nini vibration na yo et que le banayo nini vous allez dire que ngai na ça la plaisir na x y z ce que bani ko sala plaisir na x y z ko mangulu ko pa ninga ba musicien ba lo ngulu ba politicien ba lo ba tei ba lo et ba politicien ba zani ba def na bango. Chaque groupe, au moins, chaque groupe est dans la religion. Parce que ceux qui ont une dîme, au Congo, ça a l'église. Au Congo, il y a pasteur. Au Congo, ceux qui ont une dîme, il y a Nzambe, et pas une Nzambe. Nzambe, ça la raconte à la donc, et pas une Nzambe, ça a et Nzamba le bara toujours Nzamba tikala ko kana le bara toujours mais des fois na matui voilà ko kama kama Nzamba donc le ko dit na kata makelele je me na kata makelele yoki na yote loko ni Nzamba le ko zana mingi ni makaka alléluia amen ici na tango ko yeba alléluia amen nini et aussi la suite aux amunité comme que nous yeba comme que yoka ndongo ya Nzambe de wana sikoyo na kamunyo so ndongo baba na DSB na temi mo ndule kuna na zimela mwana yi kwa continuer après. She tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine.
Merci maman Nabiso Clarisse Akwala. Merci vraiment na émission na yo kitoko. Mama mekaka kotala ka mwa Skype pamba te mbuta nzambwa na kota ki banda kala mpe akomeli yo olingi kopesa maloba te. Alors soki olingi osala émission yo moko wana ezali malamu kokomela ye pamba te ndeko aumeli. Merci. Merci papa DSV. Nazalaki nani na introduction. Siko soki na sisi introduction, siko la koko pesa maloba. Na pesi papa Zambwa na maloba. Ok, merci mingi bande konusu mozali kwa kabisa na pokwa lelo yo. Na zape kotomla bino pokwa elamu mama ya kwala na ndeko DSV. Na zape kozomsha merci mingi na bande konyoso bosila ko bwaka na ba fleur concernant liwa ya mama parce que batu mingi baza sipi ya koyoka lelo na zongi susu na ba radio. Semaine nyonso boyoka tingaite. Then à travers émission mama ya kwala na zape ko profiter ko loba na bino ete. Merci pour la condolence nyonso bosili ko tinga na lobby de to kokuta na émission na ngai o ele ka toujours na 20h30 kaka na place na biso awa ya 3www.radiosolo.com. Donc maman quoi émission yeli biso na pokwa lelo vraiment na sepe na yango parce que titre yango ezali koloba connais-toi toi-même. OK na par exemple ebele na Bible précisément oya Saint Thomas na sepe na yango OK koloba ete nkolo yeso mekai ko sosolisa ye ete il faut komiyeba d'abord pe yo moko. C'est parce que yo mutu soko miyebi yo moko na banza nzela na yo ya komona vision na yo na koyeba mission na yo ya spécialité na yo ya ba qualification nyonso zali nango na mabele oyo ebandi koyebana. Mais soki yo moko omiyebi na yo na ndenge ekokite ekozala pe difficile po yeba ba couleur nini ozali kobomba na nzoto na yo. Ozali neti ya diamant ya talo mais eza na ba poussière eza na ba salité. Bat basili koyeba ete diamant même so zali na yango mais soki nan ba sokoli yango te soki nan ba taille yango te nano ezu valeur penza te po ekota na marché international po etekama na lolenge ekoki. Biso batu pe ezali bongo mama kwala ndengo lobi makambo bele lobi awa eza pena ndenge wana ete mutu foko miyeba yo moko parce que soko ko miyeba okoyeba plan nini okosala na likambo oyo olingi ko réussir to olingi ko zwa to olingi ko koma nani na vie na yo. Il faut d'abord te connaître. Olingi ozala un politicien na tango linga kutu batu te. Olingi ozala soldat na tango na mundu ti okozala na ndako deja okoyeba ko itizango po boma muntu alors tu ne te connais pas toi-même. Mais olobi yango kitoko pena ete pope omiyeba yo moko oza objet oyoka pe ba mininga mususu yoka pe koma baza kosala makambo yoka pe nini yango baza koyebisa po peut-être bango ba découvrir ba talent oyo zali na yango bande ko sa Chine mikolo ba komi numéro 1 au monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que baza na mayela ko inventer mais baza ko yoka baza ko mona baza ko observer ba américain précisément comment baza ko inventer ba biloko na bango ba ko tia mbongo pona ko découvrir biloko ebele bango bafani na bango baza ko batam mina tamba ko mona mayela ngo ebimi ba yekoli na bango ba prendre na angle nini ba ko bimisela eloko yango et puis na monde bango ba komi ko teka yango. Donc komiye ba yo moko ezali très utile pope oko akoza na bobungi te parce que batoto moni bango ba mama mususu azaki toko peza ki ya bakasi mais soni soka na public c'est que amiyebite to moni pe ba mama mususu azana likabo penza ya kobota makitoko penza te na ndenge mokile Bible peza ko reconnaître bakitoko batu na batu mususu baza kitoko te ça on doit le reconnaître mais ba mususu mona azap na likabo ya kozala kitoko te mais puisqu'il se connaît elle-même tala ba courage azana ko na public ba beauté ba nini koloba vis-à-vis na batu comparé na oza kitoko mais apo amiyebite akiti à perdre totalement connaissance na self-esteem qui est assurance ya moko na nzoto à perdre yango. Komiyeba eza très utile parce que soki omiyebi yo moko mutu na vie na yo okokoma na ba qualité ya ndenge na ndenge oyo ekopeso promotion nini okoma très compétitif eza neti aka ba équipe baza kobeta et puis équipe wana ebimi na 5e et puis na qualification na quart de finale eza koya ti na suka ekomi très compétitif et comme si mokili pe bango tozwi coupe ngo eza makasi na yo komiyeba c'est ce qui fera que bazo sala nini kuna bazo lamba biloko kolia ya fête yo bike ngalo boko na ngai ezalaka na kolamba kaka soit mombondo kaka oye wana olakisi bato et puis obimisi yango. Pourquoi? Parce que omiyebi te biso nyonso zala tobi ko lamba mais ngai kaka mosaka parce que omiyebi soki yo muto za komiyeba te jamais okozala très practical na vie
ba pratique nyonso ko sala e ko simba na ngote parce que tu ne te connais même pas toi-même. Quelle est ta définition? Oye même définition na yote. Oko sala pe la dépendable, oko sala indépendante. Pourquoi? Parce que oko sala ba yebisa yo nini oko sala oko mi pion batindika yo. Non, mama ko la onyatango bien. Que même ba pasteur belé baza ko teya, bato baza ko teya église on n'a aucun changement na ba membre soko tali ba pour des années et des années. Pourquoi? Parce que ces pasteurs bazo kansa été ba ko changer bato oyo. Mais il faut les aider aussi à se découvrir. Et même quand tu as il faut te découvrir aussi. Ce qu'on a se découvrir dans la vie, tu connais toi-même si je me trompe pas, c'est ça. Ceux qui ont mutozali comme yebate, okokito kozala sensible na liloba ya Nzambe te. Liloba kozala eza ko pesa mano yoza kolala kana yo pongi. Mais musique koya oza ko lamuka. Parce que tu n'es pas sensible, oza sensible na koyoka la parole eza koya te. Comme yeba ekokomiso unique eza don spécial que place wana na lobelango déjà bat baza ko lamba na fête mais mama wana botika ko simba mfumbo wana yeka mtakoya ko lamba ko parce que c'est ça. Omiyebi okoyeba pe koyebisa batu nini yango omiyebi parce que tu te connais toi-même mama kwa makambo ebele olobi ngana za ko landa mot par mot na ndenyo komelango naza ko tenter ko renforcer ko na ko sala ko paraphraser que ceux qui m'ont comprendre introduction na été ayeba été une certaine communication il faut entre mutu na moninga na mutu sur base de quoi? Sur base de tango omiyeba ki yomoko. C'est une curiosité. Eza connaissance na yo omi comprendre yango nde batu pe toza kozela toyoka yango. Mama akola na yebite soki olingi pe continuer kaka bo ubena pesa yo continuer passer émission na yo ngana kozala kaka pona renforcer été il faut tozala réalistique na vie. Mais tu as comme un réalistique na vie te soki pe tomeki ba aventure mususu te en dehors ba makambo to mesani ko sala chaque année yango to komistania parce que toza ko se découvrir te. Donc là la makambo mususu c'est vrai. Mais est-ce que makambo exactement ya biso non. Moi oza loyal na badon na yo ezate. Moi oza organiser ezate. Moi oza la conservative ke ngai kaka munaza na likabo oyo ekozala te. Moi pote ya batu ezalité parce que qu'est-ce que tu as tina aucune connaissance quand tu ne te connais même pas toi-même. Yo moi si yo maman na bana omiyebi même te. Quand est-ce que ozwaka peut-être zemi. Olingo ya kote ya mwana ya mwasi oza kokolisa sur base de quelle connaissance ozali na yango quand tu ne te connais même pas toi-même. Oza mwasi oyebi kutu nzoto na yo pe yo moko kutu mama te. Olingo éduquer société communauté na biso eza moins imaginative. Toza ko réussir ko promouvoir biso na vite na ta communauté africaine na communauté internationale comme nous se bimaka eutaka na poto eutaka na ba continent mususu. Pourquoi pas l'Afrique? Parce que maman quoi la éducation yedi biso de leur connais toi-même ça n'existe même pas apparemment dans notre communauté. Biloko boye moyen toza la fan to netiaka très intéressant na vie. Toyana esengo to ça peut mokili à partir Afrique exact parce que nous-mêmes les Africains nous ne nous connaissons même pas. Mais ko yeba yo ozali nani et ko rendre yo très coopératif pe. Que bani ko coopérer na batu mususu parce que ngana zali te yo ko na collaboration na nini na tango yo moko ozana talent moko te ozana do moko te parce que ozana ba do yango mais olingi ko exploiter yango te pourquoi parce que tu ne veux pas aussi connaître ce que tu as que ezana valeur. Voilà pourquoi Bamindele bazana ba très motivé baza ko dominer le monde ba comme très déterminé ya kozwa eloko nyonso ba moni ya kitoko parce que yo moko kolo nango tu ne veux pas te connaître toi-même et ça nango vraiment très intéressant pour un africain courage moko ezate ya parce que toza ko miye ba biso moko te mais maman voilà merci na likabo opesi ordre olandi na soin opesi détail oyo na banza oyo ko kozala l'une des premières émissions o ngana yo toza ko croiser penza ke conflit moko ezalite parce que na banza yebi ngai na za muta vérité na la rappel très honorable na koyoka batu nyonso kokota de gauche à droite na la rappel raisonnement mutu comment ezali ko kenda na kenda ka sur base ya oyo na yebi mutu dans le passé ou dans le présent ou dans le futur mais je vois l'émission na éducation nous za koya na population pour na encourager te maman ko la continuer ko nyata émission na kitoko oye nango eza vraiment bisonyo tozo la dango tika to yeba ete se connaître soi-même eza maladie eza domaine moko eza kozaka en Afrique. À vous maman akola merci nzamba pambola yo na bande ko spazali kolanda. Merci papa Joachim. Exactement eloko oyo nalingaki. Exactement osali eloko oyo nalingaki. Pona nini parce que oyoki makambo oyo nazobimisa. Parce que ozali na préjugé te oyoki exactement liloba oyo bimi
et au kamati yango pe na vibration wana ok c'est ça avoir la capacité ya ko yoka monini eloko nini ya zoloba sans cause na préjugé et yango wana eloko wana kozanga na ba africain mingi africain bandaka toujours te mais mingi na préjugé ni wana zanani ani ko laksani to dongola ba façon moko boye oyo ezali c'est comme si moto azali mototé mais ndeko tango komona que obandi ko yeba connaître toi-même et komona que mais moto yo dongola wana ezali yo moko moto yo kanisi que azali nani azali mototé mais azali kaka yo moko tozali kaka bato wana kaka biso moko wana tosimani maboko et que mission na yo sur terre ezali pe il faut nga na yeba ngo pona nga pe na évoluer et mission na ngai ezali pe bien pona yo ko évoluer donc ezali na moto moko te na mokili oya koloba que nga nazali supérieur non ezali na moto moko te ya koloba nga nazali inférieur non car soki yo moko miyebite omiti na kati ya complexe d'infériorité yo moko moto mwiti maintenant tango yo bandi ko miyeba olobi oh mais ngana ko kanisa ka ngana zaki zoba kutu na obimisi ko na kati ya vibration wana buzoba o yo moko mitiaki o yo moko mikanisaki yo moko mikangami maintenant obandi ko bima na kati wana tango bandi ko bima na kati wana donc olongoli mbinzo okomi siko nani okomi babenga kaena papillon opi ayemba yango na nzembo ya kofi oyo ya yemba que logique boyo kanzembo wana bien alobi yo yemba te yo zalaka papillon mo kangama na yo mbinzo biso yo sotoza ba papillon mais pona nini bato mususu ba ko kangama ba mbinzo pona nini parce que akanisi que soki nga na bali nde mobali wana muto ko sala que nga na zala bo ezali mobali wana muto ko sala yo nde muto ko kanisa ndenge wana que mobali wana ko sala bo ezali yo moto ko kanisa ndenge wana bima na kati kanisa wana kati kanisa ko kanisa que ezali moto mususu muto ko sala yo non yo moko moto ko misalama yo moko na ba capacité ezali na kati na yo caché papa na biso Joachim Mauti ko loba alobi sensitivité ozala sensible ozala sensitive oyo ba mo wana ozala la coopération et puis ozala la capacité à observer la capacité wana ya observer na kata ndako na moko kubani ko observer na libato bazala kata ndako bana ndo sa musala wa obani wani ya observer mutino nini mutazo tambola mutino nini mutazo loba observer otala kaka ba qualité ezala kati ya mutu wana moko découvrir na kambo bele na kati wana combien de bato ba yebi bana na bango moko te la qualité ezala kati ya bana na bango moko kona nini parce que amitié rôle ya bo papa ou bien ya bo mama que ngamu na bota yo et que abeta kaka mwana wana makofi abosani ba qualité ya mwana wana akomi kotala nini kaka ba defa mwa oyo zala zoba lomba kuna bona bo ako frustrer mwana na ye moko abosani ke mwana wana azana ba qualité ya makati ou batia na kati na ye bana ko transformer biloko wana oyo finga kabana banda kotala kasi ko ba qualité ezala kati ya bana moko découvrir makambo oyo ko ba mais depuis kala kala ngana za na bano nde ba ba qualité mais oui parce que yo kakate na to imangongi et ba koto e kota na kati kuna bana ko jouer ka ki rôle ya ki papa zali rôle ya pas beaucoup jouer donc ce qui yo zali na sensitivité te papa Joachim Mauti ko loba sensitivité zali capacité ya ko sentir eloko nini moto mususu ko sentir oko sentir ngona kati ya nzoto na yo la vibration oko sentir ngona kati ya motema na yo moto azali pembeni na yo yo ko mona ye oko yoka ye mais ezali ne loko mususu il faut yo expérimenter ezali ko sentir moto ko sentir vibration ya moto ezali ndenge na kati ya ndako est-ce que yo ko sentir ba vibration ya bana na yo ezali ndenge nini yo ko sentir yango te yo ko sentir yango te bana ko sala kimia o bana ko sentir motema na yo na motema na bana na yo e ko pesa ndenge vibration ni évalua et tant que yo bana ko sala expérience wana ya ko sentir vibration kati ya ndako na yo moko ndio kumona kumengana vana na kati ya ndako na yebi ndako te yebi batu bana kati ya ndako te ça l'expérience wana ndio banda ko sala expérience na kati ya ndako na yo moko
o banda komona kaka ba qualité o ezali na kati ya bana respecter bango bana ko respecter bango banda komona bango ke bazali bato ntango yo te capacité na kati na yo obandi kotala bango obanda kodécouvrir bana na yo moko obanda koloba pome bana nga na bana omona bango na miso te mpona nini parce que otie motema otie vibration ya motema obandi koyoka bango na motema na nzela motema ntango yo obandi kokapte bango na nzela motema yo kokapte vibration ya mwana azala mobali mwasi obandi kokapte eza bavibration moko te etango yo kokoma en harmonie na bavibration wana okomona sikoyo ndako mpe échanger bavibration ya kaka ndako mpe échanger ezali expérience oyo moto oyo alingi kosala connaître toi-même asala yango mosoki olobi ke non nga nalingi na ngaka koloba kosala badébat bozoba mais omoni kaka kaka badébat bozoba parce que ekofaire avancer mokili te bato baprêcha bono et faire avancer mokili non parce que moto akokanisa ke moto mosusu moto asalaka moto non ezaka moto mosusu moto asalaka moto te yo moko moto misalaka soki omilingi soki obandi komiyeba basensitivité na yo basensibilité na yo et wana sikoyo obandi kose découvrir ndenge papa Joachim nasepeli eloko oyo alobi mwasi azali na timidité boye ayebi kutu nzoto na ye moko te ozali na mobali okokoka koloba na mobali wana te ke non kosimba nga wana te kuna esalaka nga mpasi okokoka koloba ngo te mais soki mobali wana nani a développé sensitivité na kati na ye te nakoyeba te soki okoloba te yo moko miyeba nani et puis expliquer na mobali ke ngai place oyo osimbaka nga na place oyo okosimba nga makasi boye te simba nga malamu boye simba nga boye sala boye ezali nde yo mpe momiyebi te okanisi ke non yo ye na libala wana mpona ozala moto oyo bakoexploite mais kamata exemple ya Nafi Satou Diallo amitiki te na hotel kuna ko epai akendaki kuna okubepa DSK alandaka ye asali nini abengi bambila donc ntango yo miyebi okoki kozala lisusu motambo ya moto te okoki kozala lisusu dépendant na moto te okoki kozala lisusu na kati ya inconscient na kati ya conscience collective te parce que conscience collective ezali bato oyo batambolaka lokola bangulu